Quand on batu. Or, avant qu'on il y a des procédures. Moutabandana nous cause un moutou simple à vivre na nous. Étape il y a maladie pe yaka. Si pour notre comme na liwa. Ozomona. Sikoyo. Binosko ceux qui bozo gérer ka communauté na kundara batu. Bokunda pe batu quand et comment. Bokunda ka batu ce moutakufi. Bobandi maman ko ça ba cotisation. Est-ce que la caisse existe ou n'existe pas? Amuna bokesi li bon. Au kufa la carte à toilette. Quand tout le monde d'abord ceux qui te contactent donc on a besoin de tout le monde. Naba o bazomi benga ba président wana. Bazape if bakoki ko faire partie ya commune ya kati ya proudly congolaise. Par là l'angina lobanini. Nous avons eu ce président on a kati ya communauté na biso awa ba président autoproclamé. Ba président ba voter yete. Ba voter yete et puis le président azana mandaté. Papa c'est quoi ça? Nini. Tout compte que Balouko faut disparaître. Moi, quand on a la communauté congolaise depuis à comment président, si un président éternel, tu y a voté qui et puis pourquoi il faut avoir président éternel. Au moins ceux qui moutalient mi ben président mais l'éternel, faut mieux beaucoup tammi ben un roi. Parce que roi ne moutazara na mandaté, mais président nyo soto zala na mandat. Donc c'est dit sur na mandat na président, tout ça sous président au commune roi. Ce sont aussi des choses oyo biso ngai personnellement nazako déplorer na kati communauté Nabiso. Ici seulement à Johannesburg, nous avons 3 communautés congolaises. Le président, président Patrick Mavungu, Kotoyo, nous avons président Janvier, Javier Bengo, Koto, nous avons président Ernest Ernest, ceux qui bienga, ceux qui va comme moi, c'est une communauté commandant il y a un président Ernest. Président Ernest, vice-président Bolenge. Donc tout ça, comment se fait-il que non, na kati esika moko bozana 3 présidents, il y a même communauté, mais Moussa Nabino Bossalaka, et ça n'a aucun kokunda batu. Est-ce qu'il faut tout centrer communauté car na kokunda batu? Or, avant kunda mutu, il y a des procédures. Moutabandana nous cause un moutou simple à vivre na nous. Étape il y a maladie pe yaka. Si pour notre comme na liwa. Ozomona. Sikoyo. Binosko ceux qui bozo gérer ka communauté na kokunda batu. Bokunda pe batu quand et comment. Bokunda ka batu ce moutakufi. Bobandi maman ko ça ba cotisation. Est-ce que la caisse existe ou n'existe pas? Papa, c'est quoi ça? Nini. Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Nemara. Salande Makam. Salut mesdames, demoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3x King France Télévision sur Panza Info. C'est votre humble serviteur Erzumba, journaliste à l'équipe. Je dis un grand merci à abonné, topé, téléspectateurs, nyonsa o balandara émission, nabiso et koyeba na vraiment. De l'autre côté, c'est un mingi à koyamba moko nabiso, parmi journaliste oyo basala ba kombo na kati na mboka oyo nazoko yamba e peut tobeta li solo oyo ezoko ningisa mokili projet moko ya makasi projet moko ya bien oyo ba congolais ba ko bénéficier nango makasi ezali proudly to koyeba yango ezali nini ezali projet ya nini oyo toko yeba tina na yango na kati na communauté congolaise oyo. Je reçois pour vous JBB Carré. Salut JBB Carré. Salut Erzumbayo. Ndenge yo moko lobaka journaliste sur l'équipe bango na 1-1 na habité bango on ceux qui toala la kati biso nyonso mais 1-1 on peut se yezara nini en tout cas to yebaraté voilà salut na yo merci. Merci beaucoup JBB Carré ozo kanate ezali par rapport ya nini lelo projet ya munene oyo sali Proudly Congolese. Proudly Congolese. Proudly Congolese ezali nini? Ezali projet oyo ça il déjà combien de temps oyo ça ko évoluer? En tout cas, merci à trop Erzumbayo. Merci Penaba, amis téléspectateurs, nous surtout au Bazota la biso de partout. Tant on a de partout, na communauté congolaise, il y a Mokili Mobimba jusqu'à na Congo parce que projet normalement est coexisté et si nous sommes au peuple congolais azali. Alors, la question na yo ya koloba ya koyeba Proudly Congolese qui ezani. Proudly Congolese est un projet moko munene makasi oyo eye pour na couper sa solution na problème na biso ba congolais. Et là on a ba parla ezanini. Premier objectif nango principal ezali
Comme on a d'abord, il y a Pamba et la Kissi fièrement, na français, hein, parce que Bandeko Oyo Bozota la biso peut-être na Mikili, Esika Balobara français, Nabino Bozota la biso na Congo, Bolinga Boye, mais pour les Congolais, Zangoezani, réellement, et l'Ongi Perolobanini. Et l'Ongi Koloba fièrement congolais. Donc, fièrement congolais. Donc, ils sont fiers, il y a cause à la Congolais. Il y a cause à la Congolais. Nenge lobby to Polaki, na match na biso amical, l'Afrique d'ici, nous les Congolais, tous fiers, il y a Pola. Voilà, on continue comme je suppose d'abord le sujet n'a bisoté, mais en réalité n'est pas tout la question. Ma question c'est la réponse c'est ça nga na répondre en balamoko. Match tant bakenda ko beta match za la ka pour na ko gagner té. Donc ça veut dire bisoto OK kota la match, to OK tant to OK ta match ngi ko batuzo kende ko soutenir équipe na biso. Donc, Topola, tu gagner un bon supporter à changer T. Que non, voilà, comme RDC Pola, n'a commis dans l'Afrique du Sud, dans l'Afrique du Sud, des Arabes, un vrai supporter à Pola a gagné, à continuer à supporter l'équipe naïe. Mais, en tant qu'un bon supporter, ce qui a équipe dirigeante, il y a équipe naïe, à Royaume, c'est vraiment que non, voilà, tu as l'erreur de tout à l'heure, malgré Topola qui continue à soutenir, mais tu as l'erreur, c'est 1, 2, 3, comme ça pour Baïbanini. Afin que prochainement babeta malamu pour gagner parce que normalement si ba tout kenda ko s'engager pour na to kenda robeta ba match nengo na arabes que non ba to bazo ko sino pour na pour ça gagner. OK, voilà. La situation on a quand décision na biso ya Prodli Congolese. Voilà. Prodli Congolese et ko ba fièrement congolais. Et ça projet oyo eye objectif finalement il y a liboso principal les alliés pour la rendre congolais financièrement indépendant. Rendre congolais financièrement indépendant. Congolais au wapi Congolais nyon surtout oyo aza fier ya kozala congolais. Ah oui ça makambuka les congolais de père et de mère té. Mais ça non parce que tant que le congolais de père et de mère batu mingi balinga comprendre malamu té. Et alors que non voilà tant sous tous autres tia à l'écart de comme ça congolais parce que na cause a na botina basimi balé. Moi nanga liboso na bota na maman congolaise ngambo papa ni na congolais. Na boti moi si ya mi baba na mususu ya mi balé ya mi ça peut-être na maman oyaza sud-africaine to peut-être ghanéenne. Si comme moi on a mususu wana azape congolais. Pour ngambo papa ni na congolais. Mais est-il que ba avantage to que cette makambo etali mboka wana moi on a mususu wana comme mboka na biso ezana ba frontière nango ebelé. Ils ont des frontières, ils ont 9 frontières. Alors, ils ont façon tellement envie à Kambo Kanabiso Mingi. Bazolinga ba ko sala biso mabe. Yango loi wana peut-être ekoki ko ya pona et protéger Mboka. Mais lui ko baté que non moi na mususu comme ça 50% congolais et que à cause bénéficier d'un avantage ya Congo té. Mais ils ont déjà bénéficié d'un avantage belé à Congo té comme à cause à la première ministre à cause à la présidente de la République té. Oui, aux en a raison, à cause du Premier ministre, à cause du président de la République. Mais est-ce que ce qui loi wana été et là on est c'est que moi on a comme président de la République au Premier ministre. Et puis pour nous servir Mboka est-ce qu'il faut qu'à Moutaz à la carte Premier ministre au président, on ne sert pas un pays seulement en tant que Premier ministre ou bien président de la République. On peut servir le pays en étant un bourgmestre, en étant un chef de localité, en étant un citoyen simple dans le Yambo Kanayo. Ce qu'on veut protéger l'intérêt Yambo Kanayo, cela veut dire qu'on a toujours que servir le pays. Alors, quand on a projet d'Abisso et après du Congolais, voilà, ils allaient pour nous rendre Congolais financièrement indépendants. Pardon, na kata au moment le bâté, prendre du Congolais. Congolais au tozo lobila. Ils allaient Congolais, il y a Libanda, Yambo Congolais à 4. Voilà, question là, les Amalam Mingi. Merci trop, merci à trop Zoumbayo. Congolais, Oyaza qui bénéficie, Otozo Lobela, Oyaza Congolais, nous sommes dans une introduction. Congolais, Oyaza en Afrique du Sud. Congolais Oaza na mikili ya poto, Congolais Oaza libanda ya donc na ya Kinshasa na ya intérieur. Na ba tu pas comprendre pe na ya Congo. Voilà. Donc c'est à dire projet oyo kozala esika nyonso oyo Congolais azali. Mais sauf que il y aura certains objectifs oyo ekozala na façon mususu ya kosalela yango par rapport ya esika projet eza kosalema. Alors na kati ya projet na biso na biko lingo tuna, comment est-ce que tokoki ko rendre Congolais financièrement indépendants? Pourquoi est-ce que dans l'objectif principal, les alliés à rendre Congolais financièrement indépendants? C'est parce que
après débat et délibération papa Sakombi nonga bandara koloba après ba étude profonde nenge to sala ki na équipe oyo ba ki ko accompagner parce que ngai moko mutu naza fondateur na yango mais oyebika okosa eloko makanisi nyonso ko ute pa ina yote tozaki na bande ko mususu lokola Yves Mbou azana Durban tozana mama Rose Foura Kibambe tozana Alda plutôt il y a Zana Katanga donc tu bandai que ça projet auto sur la WhatsApp on l'a développé jusqu'à ce que tu commissaire on a niveau alors on a fait des études et on a compris que Congolais et donc ça là que Congolais à trahir Mbokanae facilement et donc ça là que non Congolais peut-être à côté à est ouana que mutumo outi Rwanda toi outi Uganda toi outi Burundi a fungoli lienzela facilement pour kota na kata mboka aya pe ko kangape terrain na ye et comme yote Bunagana et minembo za ya biso et comme ya bino ndenge nini bino boyaki boye ba yambi bino ko yamba lokola ba merci beaucoup donc boyaki ko yamba yambi bino lokola ba réfugié pour bozaki na problème pas na bino motema malamu ya biso ba congolais hospitalité na biso ba congolais to yambi bino to fungole bino porte bokoti na mboka na biso to bovanda na nuwana to bandi ko prendre soin na bino tout consort lelo obokomi ko ba minembo eza ya biso ce que bon me camper ko expliquer biso par quel miracle ko koma ya bino. Mais miracle comme parce que Bafandi ça fait longtemps, Boti va créer ma génération. OK. Bafandi ba oumeli ba créer ma génération. OK, ce qui est zapo na bongo. Alors non loba na bango que non bakoki ko loba que non baza ba congolais mais ce qui ba tamboli na mobeko ndenge mobeko sengaka procédure normale ya kokoma citoyen na kati mboka ezalaka. Mais à part ça, ezelo mo peut faut souligner pour na bandeko bazota la biso c'est très important. Mutunyo soso qui a une nationalité babenga on octroie la nationalité à une personne mais ba octroya ka tributé to etini na mutuana. Donc ça veut dire ce qui ba lobby que non lelo otondima oui to ondimango que non voilà ba ndambu na bango za bango nyosote. Ndambu na bango ba koma ba congolais mais jamais ba koki komi benga ba banyamulenge. Pourquoi? Parce que tant ozo mi benga banyamulenge ça veut dire que ozo linga que non voilà obakisi la biso et tribu moko ya sika to pe etni moko ya sika na kati ya Congo o etikala kozala te. Mais c'est total yango na Afrique du Sud. Total le Lesotho. Pays dans un pays. Te pays dans un pays te. Lesotho ezali mboka mususu, Afrique du Sud ezali mboka mususu. Na tangu ya kala tangu tolai na tangu ya ba royaume ezalaki nyonso lokola territoire moko. Mais sikoyo tangu ba mboka e kabwani e komi mboka mususu aza mukie makasi. Mais aza mboka mususu. On appellera Minembwe, on appelle Minembwe. Mais sikoyo Minembwe eza mboka na biso. Jamais boko koloba ke no lelo o note bokomi nini bokomi soko za congolais so ba pesi mutu nationalité na banda koloba ba kopesa mutu nationalité mais ba pesa mutu koloté. Ba pesa mutu koloté mutu a komi mona mboka toza awa ba congolais belé ba koma ba sud-africain. Mais jamais koloba on comme navanda na Yoville na umela mingi na Yoville alobi on te na za Yovilua o créer kolo ya sika na kati mboka batu ezala raté. So ba pesi mutu nationalité mutu osuka ka na rozala nationalité mi bengi congolais un point un trait. A koloba te na komi muluba to a komi mu Congo to a créer école ya sika na kati mboka batu ça n'existe pas. Bota la histoire ya mokili bomona que non ça n'a jamais existé nulle part et jamais aussi ça n'existera na kati ya mboka na biso. Mais comme nous parlons de ce projet oyo kabola lango mutute mais quand on a lobby que nos projet oyo za pona mutunyo surtout oyo azali congolais et aza fier ya kozala congolais à ko bénéficier na projet oyo. Alors na bande ko loba que non bandeko oyo bakota ka bakoti bakati na kati ya mboka na biso bakoti na facilité na mboka na biso. Alors qu'est-ce que elo roni zo saleba pona nini bandeko wana o bafungola ba porte na ba étranger bakota po banganzama pona nini bandeko wana batekaka mboka facilement ezalaka parce que bango baye na ba billet de banque alors bandeko o bazana tellement baza financièrement dépendant baza pauvre financièrement yango sala ke non facilement a accepter ba billet de banque wana pour que asala nini afungola nzela na banguna baya banganza mela biso et comme la biso le problème o ekomi lokola passe tozo ebate et ko silate voilà yango wana tolobi ke non voilà to eko créer projet na biso pour que bandeko ba comprendre que non voilà nous devons nous congolais pour to libérer mboka na biso malamu les congolais doivent devenir financièrement indépendants. Bradley Congolese. Ah, on a en Afrique du Sud. Siège ça.
Ok, na minute au siège ils allaient na centre-ville. Ils allaient na centre-ville, mais à part na centre-ville ils allaient na 135 GP Street na centre-ville. Mais à part na centre-ville, tous na page Facebook na biso OYP ils allaient quand les tolobiana ils allaient prendre les Congolais. Ce que au côté na Facebook au moment na obetika prendre espace Congolais au moment na page de Kobima on a logo na biso na sur réalisation à retirer la biso logo on a pour mona so monika logo on a au koko kende directement au liker page wana et au koki kokomela pe biso directement. Est-ce que produit congolais vous contacter ba président il y a ba communauté congolaise baza partout en Afrique du Sud. Bon, quand tout le monde d'abord ceux qui te contacter donc on a besoin de tout le monde na ba o bazomi benga ba président wana. Bazape if bakoki ko faire partie ya commune ya kati ya produit congolais. Parlant langina lobanini. Nous avons eu ces présidents on a kati ya communauté na biso awa ba président autoproclamé. Ba président ba voter yete. Ba voter et puis le président azana mandaté. Au moins mutumo akotiwana onga na président ya communauté congolaise depuis à comme président ti aza président éternel to yebite nani a voté qui et puis pourquoi il faut avoir le président éternel. Au moins ceux qui mutalinga mi benga président mazal éternel, faut mieux beaucoup tomber bien roi. Parce que roi ndé mutazara na mandaté, mais président nyo soto zala na mandat. Donc c'est dit so za na mandat za na président to za sous président to comme roi. Ce sont aussi des choses oyo biso ngai personnellement naza ko déplorer na kati ya communauté na biso. Ici seulement à Johannesburg, to za na 3 communautés congolaises oyo président nani président Patrick Mavungu kotoyo koto to za na président janvier na bosanki mona yambo Javier Bengo koto toza na président Ernest nani Ernest ceux qui bienga ceux qui ba comme moi ndenge wana c'est bon une communauté moko au commandant Anderson yango wana président Ernest na nani vice-président na ende nani Bolenge ozoma donc tout ça comment se fait-il que non na kati esika moko bozana 3 présidents, il y a même communauté, mais Moussa Nabino Bossalaka, et ça n'a pas kokunda batu. Est-ce qu'il faut tout centrer communauté car na kokunda batu. Or avant kunda mutu il y a des procédures. Muta bandarana nous kozana mutu simple azako vivre na nous étape il y a maladie pe yaka si pour na to comme na liwa. Ozomona. Sikoyo bino ce qui bozo gérer ka communauté na kokunda batu. Bokunda pe batu quand et comment. Bokunda ka batu so muta kufi bobandi maman ko sa ba cotisation. Est-ce que la caisse existe ou n'existe pas? Vous comprenez? Or, dans chaque projet, il doit y avoir une caisse qui existe. Oyo et Rosalanini qui donc voilà, Batouba banda déjà qu'on vivre avant comme en aliwa, bazala batambola na procédure normale ya vie à mutu. Pour te clôturer question sur le seul approche li to ki yango ke ezali ke to sumwana biso ba congolais somba eloko ya congolais somba ya podli congolais ezake Congolais, il faut se marrer à Congolais, à soutenir les Congolais. Bon, au fait, c'est à peu près ça, mais ça réellement bon côté parce que pour les Congolais, les Andengénini, Bissonnion surtout autres, ça va membre et après du Congolais, bon, on a bissé que vous avez Libanda na bissoté. Cela veut dire ils ont vraiment d'intérêt na Congolais surtout à faire partie à projet Oyo Asalanini à comme d'abord membre et à prendre les Congolais parce que ceux qui ont commis membres, ceux qui par exemple tous 1000 membres. Mbongo ya biso 1000 membres wana ebandaka ko circuler kaka entre nous et ko kende jamais libanda na biso na ndenge nini. OK, d'accord. Ce toi 1000 membres to ça ndenge nini. To yebi ke Zuma sala par exemple makambo ya mission. To yebi ke nani Yannick Wenge asala makambo ya mission. To yebi ke ndeko moko boy par exemple Hervé moko boy asala makambo mabaya. Yo so za na bezo sali sa makambo ya émission et que mission là il faut au futa. Oko ke nango te pa ya mutu mususu o aza membre na bisoté. Faut otuna parce que tu as bien organisé la carte, il y a un groupe WhatsApp même. Au Tuni que non voilà, dans par exemple là ça il ça charpente. Est-ce que tu as un charpentier parmi les membres de tu as un charpentier? Si tu as oui tu as un charpentier mais l'autre fois ezaki na membre na biso muso ezaki na besoin charpentier tu peux ça qui est charpentier tu na groupe na biso tu as un charpentier par exemple 10. Moussala liboso ya qui tu peux ça qui pas charpentier numéro 1 alors na minute oh il faut qu'il n'ait pas par exemple il y a Hervé. À Okende à Kotimbo on a et pas il y a Hervé. Alors
pour tout ça de sorte que notre épée sa biso crédibilité parce que pour tout ça la misala moko na biso vanda entre biso faut pas tous à la crédible. Alors pour que tous à la crédible et loko liboso tous ça so muta komi membre faut topesa idéologie na biso en tant que proudly congolais. Il faut que ba façon ni ya ko se comporter na kati ya société. Ça veut dire batunyo surtout au bazo faire balingi ba adhérer na kati ya projet na biso pour ba que non voilà mutunyo so so moni ata un jour à la tata chapeau to t-shirt ya proudly congolais. Dans le comportement na yo komona ke avant a comme membre na biso na na moment où a comme membre na biso comportement na est comme différent. Ça veut dire nous aurons une tenue il y a bimana yango na public pe ya ko continuer vie na biso ya chaque jour et ko zali so ndenge tozaka liboso te mais ndenge ya sika ya lolenge ni ya ko vivre na batu na société et puis même na misala pour que ce mutu apesi musano ebisi que non voilà tozo ebisa batu que non ce mutu alobi apesi musala ya mabaya o ebi que non aussi ça musane dans une semaine yo faut yebisa 2 semaines comme ça même après une semaine et un jour faut surprendre que et comme à 2 semaines mutu ozela musala azozwaka musala na été au commis incrédible. Contact Nabino pour te clôturer ça. Bon, contact Nabiso et ça que ce côté d'abord et l'autre Nabiso toujours c'est dans la beaucoup na page wana page Facebook Proudly Congolese beaucoup de beau like page wana na quatre wana boromona numéro ya nini email adresse ezali est-ce que beaucoup ko komela biso so lingo comme membre komeli biso et puis to royer biso photo ba secteur nini oyo zali pour que tout ça la organisation na secteur wana mais bientôt là tout ça ko contact tout ça toujours ba contact Nabiso et puis to rosa nini to royer ba ndenge nini ko canaliser ba tout na tout selon le secteur Nabango. Ok, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et avec votre humble serviteur. Merci beaucoup. C'était Ahmed JB Carré, fondateur de Proudly Congolese. Ils Fondation Oyo, ils ont aidé les Congolais et les Congolaises. Monde de la fin, monde de la fin, voilà, il y aura d'autres il y a toujours un projet d'abord, ils ont database. Yes. Database, ils ont pour les Congolais, surtout aussi sa classe Namboka ya Libanda Awa, et puis au bazar Namboka database, ils ont database, ils ont centre de facilitation, ils ont centre de langue. Pour la Kotang, Bisomoko Kotang a langue Yamboka, pour la Biso bazar Robota Namboka Libanda, ils ont legal and health care. Et puis ezali qu'est-ce ya soutien pe griffe ya ilamba bon comme on a batozo là ta bilamba a commis prod congolais donc on va ko imprimer histoire ya mboka na biso ba tribu na biso ba ethnie na biso nyoso tone banda ozala imprimer na ba t-shirt. Voilà tozango mbalasima. Merci beaucoup. OK. Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Ndemara. Salande makam.